Bandeko balandi ya émission na biso télé-réalité chez T-Banks mbote mingi topesi bino mbote bisiko wapi bozali baike pona kolanda émission na bino bomisana kolanda tango nyonso tolobela bino ke biso toza wana pona bino tosalaka makambo na biso kakatika tosala te biso tokendaka tout le temps na source pona kolukela bino information ya sûr oyo etali mboka oyo pe kozala pona ntina édification na bino bisiko api bozali kolanda biso na étranger aussi longtemps que boza côté kuna moko bozala na basusi ya romituna qu'est-ce qui se passe na mboka boye pona domaine tel en tout cas T-Banks na bino azwa na charge wana ya kotambolaka pona kokelukela bino information obo zokolukapo e sunga bino lelo tozokolobela na cadre musical tolobaki biso toza focaliser na point mon côté biso tolobela nyonso oyo ekomela biso comme information pour na diffuser na population na biso toyaki awa na commune ya Kintambo et pa wapi ndeko papa na biso na kombo ya Mosaka ba mingi oboyi papa Mosaka azali wana pembe na biso ko se présenter moko pour ezala un peu na tonu ça biso to fait ça va référence na etam soto kokate mais moko aza mieux placé à kolobela biso Mosaka kanani azanani azosani mais pona biso na émission na biso ya T-Banks réalité T-Banks chez T-Banks to yebi que papa Mosaka azali porte-parole parolier ya wenge BCBG o ezalaka chapeauté et pas ya leader na bango mukulu Jibien Piana alors toke mbangu wana na but pona ko saluer papa na biso Mosaka alobela biso soki yazali nani monsieur Mosaka bonjour. Bonjour Nanou, on préfère bien nous avoir tout blanchir là, n'a pas si petit toile là, bon là. Pour moi, mon la pas moi c'est mal bakuta na le besoin jardin den, avant adapte na mon colo, même adapte avec tout petit terre là, l'os des maisons, chez des marchés de boulot banane na banga na te. Comme surtout tout ma belle nous dans la pantina so on va bien ko le kabiso moko. To benga no Mosaka, benga no blanchir, no no papa, no no nan. Effectivement papa pour moi c'est plutôt années maman. Nous on route pour ça que maman a bébé moi toujours collègue sur du quoi sur bill nous na bébé nous ça moi bitende zo bonde le ko moi na la mbele pe donc boka déjà pour ki maman bana nous na bébé benga no Mosaka o benga ni ko papa maman pour papa zaka mukolo na botaki maman zaka peka mukolo abotaki donc tu abota ba benga maman oh toi papa ya to bota mo mona kaleki so aleki ya to tino mikate na nguba to ta kileki na mo ko boya na biso tu za papa to ba maman. Voilà, merci. Bon, mais papa na biso Mosaka alingi to bengai papa Mosaka te alobi to bengai Mosaka. En tout cas, bozo comprendre que alobi to bengai Mosaka c'est normal donc to bengai papa Mosaka te to bengai Mosaka ndenge mo kaza koloba. Bon, siko to komi na makam o biso to yeli na awa o eza vraiment important pour la biso papa Mosaka yebisa biso bandeko balandi bozo comprendre ambiance sango déjà à plateau baneli biso déjà avant boye Mosaka boni santé santé pepele santé longo pepele sauf que toi la page noire na wenge tu perds de 3 personnes bien sûr papa na Trezeguet c'est les chanteur danseur na biso il y a Jimmy Kabondo cousin propre biologique il y a papa chéri. Ouais, papa Chéri a immortalisé la chanson Belé ya Jimmy Kabondo asomba banda kwe yewana tika kibiso bakangama na président d'offre na dipen kuna Pierre Vieux c'est karani kara bien ba petit nae tika ipebiso puis Vieux Moni production secrétaire général à maison mère tout ça il a 21 ans de carrière na tout na zara na ye na vandara na ye to so wana bien et donc il patanga ba guerre so wenga ndo kipe na moté au malbanda ali kamunde la Mosaka futa il vous a mis fois du panaï on se peut voter Mosaka ça futa donc ambiance les ala na biso et le bazar corps sans vie quelque part ça nous fait mal hier tu na bango le baki on a zo na proverbe que ba tout bazar la bomo tous éternalité ba kufipe bazaki précité pour bakenda et on ba so les lois sur qui mvula to la pluie mais le club parapluie to batamaka c'est pasaki moi il te soumet les parasols to qui maka mais lois elle mo pepe pas oza azanga azali il pas azali était pour cimetière ngetonda ndeto la kokufa
Chacun se touche les tailleurs. Moi, je vais la salle pour nous réconforter. Moral là-bas, tu as sujet à raisonner que voiture, ma corbière, à tabac, batondi. Si nous avons à côté de place, n'est-ce pas là? Corbière, ça m'a tout collé quand mon avis. Nous avons corbière, n'est-ce pas là? Je vais le cabisso écouter à soya au lala. Et on s'écoute à la comment ils ont dit là. Comme nous, mais chauffeur, je me mets en total. Donc, personne ne peut échapper à la mort. Plutôt c'est un remonté ce qui est mort Jésus à l'équipe, soit une carnet de divinité dans nous autres. Malgré assez, quoi, mal accepté, il faut vous allez passer par là. Il est mort pour faire 3 jours. Et puis, il voit Lazare, il me dit, la Bible était. Il y a c'est quoi, tous les beaux mamans et messieurs. Lazare, donc, il a dit, ah, c'est quoi. Nous avons mis là pour faire libérer. Il dit, la Bible était. Il voit, phénomène, il ne pas mailler dans ce souka. Merci beaucoup. En tout cas, Moussaka Azalaki, bref, il très explicitement pour comprendre comment exprimer le désir, il y a mawa, il y a tristesse, il y a kamati, il y a itali, il y a bandi qu'on a vu ça tout à l'heure là. Mais Toroloba, Siko Boye, Moussaka, le bel non. Papa chéri, boni papa chéri. Maman, l'idée, le Congo a été Congo, quoi. Maintenant, ma bête, l'idée, elle est na botazate. Il y a moi, mon balai sur ma fossette comme au quota. Et comme on voiture comme la climatisation. Et ça m'a été une option. Et ça m'a la vie. L'idée est menée à l'oba qui a reçu la 4 ans, 3 ans, mais album, ma zone tenait toujours folle. Ma zone lingue kaka. Papa chéri, bien adama. J'étais pâté, à la chroniqueur. Moi, que baba Congo, moi, bateti mouké. Pour la Congo, bien, Saint Thomas de Batonda. C'est vrai, Jésus, Saint Thomas, à la Ramoko. Mais c'est vrai, na Congo, Saint Thomas, bata 8 millions. Chroniqueur, Moko, na Kenya. Pardon, plutôt ce qu'ils ont en Tanzanie. À saluer le Romoko et Bangsi Batu. En Tanzanie, il y a Vandom. Il y a Vandom. Il y a Claude. Jean-Claude Vandom. Il y a Claude. Il y a Azoya. Il y a Bandé Marambon. Ah, il y a Piana. Jean-Claude. Sorry, coming to Congo. You are. Kalata Zoya, papa chéri. Papa chéri, a kimono, azam ta kung fute, et bien in la musique. Il y a Bandé Macambon. Batote, et un montage. Mon saram ta montagne. Oh, donc on a montant ici, l'ordinateur est couffé. Bobino, quand on a monté les tendines. Bah, ici, qu'on y ait Kenny, le Roularayo, au confrère Nayo, à cette émission. A Taliban Zembo, Bimi, papa chéri, Bimi Saranzembo, papa Bimi Saranzembo, il y a des gens qui ont été là, telle, ça, c'est que ça va bien à Kenya, dans Tanzanie. Il passe à l'émission. Attends. En tout cas, vraiment. Nga lisusu na defi balango oyo na belobeli oyo na ke susu Tanzanie eza force des artistes. Il faut pas imiter kayo nelinga mukiso ozundoi so tu bakona so bakufa le batu to de la bombe pas bandino batu tikala la cité so ni komo no mona kaka koko no mo ndeko no mo kaza na komboa papa no mo ka ina komboa elenga mukilizwa ndoi elenga papa jina musique zo bandoi eza force des artistes ngembo azana mnyamo za aveugle. Sera bois qui onde et zongeli frère de vieilles obstacles les ali et ça avec président onde zongeli la raie papa chez bablo rabimi ça 24 ans passé 22 ans passé fait de l'amour et bima balbum comme bimite balbum bimi modèle na Congo mais au bazo beta masono le bande des airs et ça force et artiste tous en Congo debout congolais unis par les arts. Nous avons changer si tu as des mots de 7, tu vas modifier. L'hymne national va changer. La Marseillaise, va changer. Va debout congolais, va Zaïwa dans la paix, Kabatom Balet. Prof Boka, Prof Boka, Abel Tumba. Ambassadeur des chansons, la tika la succès. Papa Chira Beta Babora fait de l'amour depuis même Damso, rappeur français. Ayemi fait de l'amour. Si tu es rappeur français, ami colo maman, chérie, je me rappelle maman. Il n'a bien rien nanou hein. Mon raison le colobé t'appelle Bakoulim bisa. Nanou, le rappeur Damso Ayemi fait de l'amour. Pas le moment qui dit général, moi belle bolim bisa. Abeta masoto kota na katula sa mon artiste.
ba de match papa chéri attaquer le côté mais le mutu ça ira retard na Kinshasa ba benga Zadio pourquoi benga Zadio parce que papa chéri ça kinzemba Zadio c'est quand on demande bimaka mukili chronique musicale toi Congo ba changer la surface ba fait bobide fali faire ba kangi bino pesi masanga fali mbote pesi masanga faire mbote faire tout c'est émission dimanche à boire na so 4 fois nganga petro quoi ndebe fala nganga la bio on me cache son côté tous les grands papas chez Abimsaïté quand ba jeune ça ba beta comme qu'il peut la bino tout le que c'est ici album on me sera voix ba là ça voix ba la pièce comment ça va plus voix ba sur beti quand c'est ma caisse c'était ben on voit avec ndaraté li bangi ko zongelo ko beta miti mo li bangi zongelo lo voix ba on me album raconter on a fallu chéri fini kanga liputa mososote na kolinga nkaka ye fallait kaniba o meka album kotora kuna soko gumbami ngala yanduke soko kalingi na zopesa son j'ai retrouvé quoi caresse pe na sentiment na bakisi bolingo na sani ya caprice j'ajoute accord na mama ba mise ba marabuye ngala porte-parole la royemba la rosaba mamtunga mo ala ranga mo na Congo baka biso boye fallait que nous faire kanyo papa c'est atali en musique là où le va mener kayo ne la di Zadio on est au rabat makanga zolo papa c'est abete le kama gato kama na zolo ko bika Zadio nous t'as Zadio comme Zadio et bon ça m'a donné le moment comme tout mais le retour à la mémoire éléphantée toi la mémoire moi ba fourmi nous oublions un peu vite c'est papa chéri le n'a imposé ba yo ka ba tout ne ba yo ka biswa l'idée à l'écart dimension même il y a ma musique alors bah 5 na ben vendre ma belle les beaucoup vont la transconner toi la vie na quitter à couiller c'est bien dama aba ingrid de betancourt que soit la dirait un jour au bima abima malgré ingrat na 5 merci alors bah RDC le makasi ce bogani ka RDC le makasi et mkolo na za kufate comme le papa chéri avant na mon fléri pour pese dim et faut là le belabino ba konzamboka bukara RDC le makasi RDC le makasi mutalo bonga kufate le check c'est pas pareil juste Samsonite garde du corps ne cap fula lelo peut-être soit bête bon la bandroid d'abat mais tout ça aussi et ça la succès papa chéri na match réel tani mutu nzamba yoka abandi réel bandana 8 na phase de poule chaque match à ça la bango vidéo moko nzamba PC grâce ti final ba jupa on la final ba sieti c'est dans la complet pour là mukili mubimba vidéo n'était kani papa chéri beta plus ça gilet tu rebate bon ça papa chéri réveillé la trompe na ye ne ne ça plus ça gilet papa chéri legi merci mais ça c'est plus ça gilet qui c'est nous doit l'église ça de ça de plus ça caleçon nous autres même mon nani et ya legi bon bah ça il y a papa chéri pour moni mabe bon les alakate ça star artiste vine ko kana yote ako ça plus même ya bikedi en tout cas déjà mon la bina d'abord ça rappelle ça c'est bikedi ma bon mon la faut pas changer bikedi hotel manoka fufu ameka ko na punda voilà parce que moi là tout comme on a décès ni on se qui punda rapport respecter des fois vraiment en tout cas beau comprendre Moussaka talazo sa musala na ye musala na ye yangwana en tout cas ba yo balandi voilà comme ça répéter la bikedi mais so bika pa kumukanga lo kumisa kumukanga ko le cinquantenaire wana za lokutata mais oui na zo bika pa passer na kumisa wana ça kaja kula so na kumisa lo kumisa sur même et on le ko comme le na selemba ou en tout cas bandeko balandi en tout cas ya oloba ezate wana eza nango réalité ya bino mo bozo vivre donc moyen toloba pena mingi na sujet wana ezali te eza mosala na ye ye azali bongo porte-parole parolier ya BCBG mouvement ya JB Mpia na bino mo boyebi partant de cela Moussaka yo uchi kolobela biso awa opesi biso ba parallélisme otalisi biso relation na on a fait rigolana Fally Ipupa mais est-ce que yo yebi que non na Kinshasa lelo polémique partant na ba bino ba chronique ba porte-parole bino ba chroniqueur non
Non, porte-parole na biso ba chroniqueur. Voilà, yo ne mtu onyo me ma na erreur wana menga na reconnaître que non naza chroniqueuse, mais nazo lo ba par rapport na bino ba porte-parole na ba musicien en soi polémique eza makasi. Diko nani na yeba, o yebsa no bande ko na biso ba na poto. Ba mekanon ko yoka e pa na yo mosaka o yebsa biso nanu, pona yo polémique ndenge za osala milana mboka na biso oyo ne modèle ezo okendele yo pona yo on mérite bravo parce que tu as une langue avec tu as une maîtrise dans la langue mais c'est Voltaire mais le bien le roté tu fais ton émission calme. On n'a même pas bilingue, on bilingue nous avons colla non mais toujours comme nous c'est l'émission peut se valoir la langue maternelle ce que les lingala mais monsieur va commencer l'émission dit bati munduki abana français pas moi qui n'ai ngala yemo c'est quoi bana bibo oh quand je bana français tu français monsieur bana lingala tu mi bien lengi oh bon lengi on a somonté muko congolaise to congolais ko yebaki mutali boma France na kizinga France nga senga ndi passer na français otika moi complexe ngabana kene États-Unis mutali boma États-Unis na kizinga États-Unis na Londres ba senga arabe l'anglais pour ta maboma na ba kizinga ba na 30 minutes par jour ndama pesa bango ba raisonnera loko la biso ya mona ero mona bingo na kombono na ero mona pas sengi loko donc bref merci dans félicitations à la complexité ngani ngabo complexe ya maladie ma casque le sida complexe net ba biso toujours ba diplôme en kala mais ça émission na ngala banzim to beta na ngala na bona ngala ça en français maman bumbu mona ngate maman te makala mona amoto olobi donc une polémique ezanga na bandi amote ya pe biso to bandi amote ça bilo ko ya parfois to kuta to pompa ngo biso nyonso so biso ba wanga mosozo kan tungu a dégager ni ka des polémique mutasa la polémique na Congo bazaka mibale la musique papa chéri la chronique eza mami lela yafa biso na bino to ticket zo potala na biloko obi papa chéri ponani parce que na mona ka ba finga ka ya répondre à nete la même ni ngam tazongi saka bata to na nyoka longo vient na nyoka longo ça ba on mane ba polémique ba polémique donc pona yo le fait que ya ko répondre à tendengelo ba ke aza polémique te kasi bon la bien so abeti mbatala mulilo gagno a été ndeni ba beti non babilo monsieur salama na soukulis quoi mutu akozala que non na visibilité boye azomona na te mais na ba CCC moko boye pe mais c'est ça soit na papa chéri lo bandi pe na lo bati ya dan lobi te lo bakaka mais na lobi ne que non po biso awa bande obaza na posa bayeba nanu so pasteur monté na Jésus mamanza mais comme biyo ko pasteur ngala ko Jésus mutavana na papa chéri na biso asol bakana ma beti afinga ne batute alo barapete ba fosete ne lemsa ba ko lo ba belé ba fosete ma so tout mais nous mona lemsa ne ba elle ko ba frein tira mine frein biso za la fosete ne to lo bakana biso na so ba tout lo bakate mutazanga ne polémique comme ne binada mamoto pas malom ki amilo dans coco mon boss na mami ile la yafa na vienu kalong oh tout otikali tuza bata polémique na ba musicien na ba porte-parole na ba chroniqueur mais ce que ça là ya propre ngazo na kama mona zo sala ngozo wanga nango zo mona donc nganga peu polémique sur ça et à la loyal moi respect mon mutuel et là so ko na mutu to ko na mutu te yango kasinga na tuni yo polémique on yo yebeli kiza ezo sala masala mandenge wana pona yo mosaka ezo sala ndenge nini ozo zwela ndenge nini na musique congolaise ngamona na musique congolaise na kutango papa table mtabanda makambo yo na ba grand calais bisote grand calais ba utobeta table ko beta table indépendante sur la table ronde na 60 taba zongi ganga zongi mutasuka amela ba musicien tout là même ça ba longoli Africa Jazz ba ça Africa Fiesta sukisa na national wana avec docteur Nico na yana Michaud Michaud na docteur Nico pour aller na kulutu tabule basali Africa Jazz na bango grand kaleta na ya bomsaki instrument na pas vieux bombenga maintenant on va jouer à mampendo viwana vous comprenez tabule ya boye grand kaleta bomsaki musique instrument pas vina pas petit ne jalo bombenga vieux jalo bombenga tango bazo ya akimi instrument na kisangani tabule grand kaleta ngaye amoni instrument ça te moi répéter ta landi j'ai vieux jalo bombenga pas polémique bande ngwana bande ko balandi bazana ebele ya ko apprendre alandi vieux jalo bombenga na kisangani à côté no caisse ya il y avait Jean Bombenga pour que vous ayez l'idée déjà Vejano il y a côté non qu'est-ce qu'il y avait Jean Bombenga tableau à boire les mboke là ni amazamba akoko mapende mamukilika ko iba ko bokola soni wana grand calais azongi
Ndazongi a bien ça la recrutement. Tant ça recrutement, madame chemin de fer, bah ça la train, le Wati ba Congo. Père Mora Camerounais na moine saxophoniste à côté na Grand Africa Jazz. Moine na Manu du Bang. Manu du Bang ba côté la bongo. Ozomona. Ba ni Manu Bang à côté la Grand Africa Jazz pour père n'imtayara na. Alors tu as une acteur bateau comme main d'œuvre. Ya ba tu ça là, nzilanti ko ya Grand Central Timatadi. Ni Manu Bang à côté bongo l'Africa Jazz. Ozomona. Mais quand kalepe azonga kia. Ba tu n'entends pas polémique banda kala ya belle loté. Tout le monde papa ni so luambo. Olobaki trona esika yango mokolo tonga botoli tonga bokela ngo premier ministre mboko polémique banda na ngala musique ya bisote bana kana ikaka babokela papa wemba balongola na makamba ba polémique na zaiko les alors moko ça yeblo kala mais bon basala ngo moi soin et biso siko batu ba yebi boulote biso basala ngo moi faux biso ça ba guerre na maison mère mais tu n'as qu'à consommer. Ok, tozo koma, malembe tozo koma na bisika wana oyo ozo nga ome mabiso tozo kokoba na chaîne ya baide na biso et puis na questionnement na biso parce que tozo na mingi ya olobela biso siko to into lobaboy. Ndenge yo mi ko expliquer biso oyo ça date de longtemps oyo nyoso to lobi biso toza toyoki yo parce que on est à point de vue na yo hein siko yo pona yo nsaka est-ce que je crois que non dans les jours à venir polémique na ba niveau zo comme un jour et aussi là et puis bah musiciens congolais bah qu'on retrouver pays une certaine paix na kati ya musique congolaise oh bah la paix nous ça mais c'est baza na paix mntu na kwena batambula raté ba coopérative même ko so ba mpasa so timba la musi mama fonzuzi ala musamutu non so zuka to ba lelo ni fallait azui lo seulement des mois tiens on pakasa na ngombe likolo tini boke tina boke fallait alia alena ngote fallait beso azui tini fait fallait na ngote même présent ouais atindel pe présent j'ai pas c'est trop étudiant on trouve ba docteur talana les microscope comme microscope tala c'est ma des peut-être ma des robot ma panthère na libum ba quelqu'un mal ngabo comme ça moi et rosimba na ngote via latino peso atindi ndunda na ma Thomson pa wase kwa oliana ngote wase kwa peso bino zwambo aboko la avant de 17h atana bombo na pourquoi botide na est-ce que abenga site katenda benga mukune mbona pourquoi comme le pas bon quelqu'un mal ngabo comme ça moi et royala ngote nous baba musicien nous sommes ça boulot na ko na ba la respect mutuel mais on va mettre ma bende ba comme ça bon polémique na kisa c'est le côté bo ba musicien mo ba benga Tupac na kene nous na comme ça na o bo comme ça so world malgré nous on monde nous on na world musique ya banda na kene na world musicien Tupac akufana batumba ba bete masasi na Las Vegas liboso na ba koma Flamingo hotel wana tellement na kanisa photo wana pour ça qui 17 états aux États-Unis na matin 51 avions même si on pas que na France 15 ans mataka avion moi tamla ba voiture na ba train ba ba deuxième avion mon roya maman le roi de kinga on mettait 51 avions na 1 mois et 10 jours on a une visa 9 mois ti on a ba problème aux États-Unis ba benga na sama pour na samsa pays na bango pour potonde mboka suka 8000 km Europe 12000 Canada na kena na 20000 mais na ya na tika visa 7 mois na 2013 nazwaki passeport nazwaki visa France na kende na ngate pour ba combattant parce que visa visa France akoka na président téléphone a changer sim animita nage avec une voyage na Brazza menga na kenda te donc bref tout pas ba bomaye pour la polémique net ya wera papa chéri surtout fanatique à maison mais ba bomi papa chéri ba fanatique fait ya BCBG ba bomi pe ba bomi wera sonner ça mais États-Unis tout pas na masala na ba daya bomba onde donc ba fanatique à côté hein abiaji donc ba bomba na oyo à côté ba bomi oyo à côté ba bomi tala polémique comme tu ba beten masasi les États-Unis pas to kamwa pas to bangaka suka monde pour appeler lola États-Unis Europe ne national ba yamoni nga poto bokana na poto na kenete nga poto fona zongela donc tina uta ke États-Unis fona yabo hein pour tout ta mutu za poto tout ça tout mutu za poto États-Unis to chama mutu bon ba zo décision monde ba France ya mabele dans ce pays mutolo ko ngonda ko ya tanzo genou to kitambi donc ya ndingwana donc na bande nga poto ne na ndo ya la boy ka sutu kilango donner la bique ba na États-Unis ba bomana na Congo na mona vedette mo bomé pour la polémique et ça ka de bouche à l'oreille na histoire benga tradition orale et ça ko mana teme et comme rappel o ka leader moko boye batuna ye ba ke o kanga musicien moko boye et sika moko boye ba beti ene to yokaka ba betaka ndeko na biso utaka pa wera sonawa ba beta ya lagoni yo yebi mama solo ane beta betelote tout ça le niveau ya robeta États-Unis ba komana niveau ya robomana na robomana robeta yo moni ave mabe
bon nyonso zaka mabe poso babeti mutu akomi napt lelo yo moya ko fonctionner asala sous musique ezalité eza passe na nous biso tongo mona oneti biso neza makasi te ene mutu mo bana ngombo sa ko basa pembe ko linga bantu po basuba nga bino so basa pembe basuba mais poto nga sur la masuba po na poto ne minde na bale pemba makasi donc basa minde poto ne na pembe ya degra suka poto nga sur masuba basa pembe basuba na bantu ba minde ko ne basuba te non et na ngaka raisonnement moko ya biso mo africain eza ndenge la polémique eza normal et bien depuis la polémique et bien depuis la polémique mingi peso ba finga te ngeti ngalelo petite sœur na Christine Njoba alors banga biso fingi mosaka te ba oyebuti yumoni to ino na no ba logique bo ko bimano ka poto o mama ozo ba vika poto beti na so bo mais yo be fo finga no kaka bon mais yo resano bo te yo bimano logique exception na loi tout ezanga raté oza exempté mais là ba no ba te belé le ba bimana presse fo ba finga ngakaka o mo bina bengi biso limbisa so ba fingi te muta obimate ngata mais bo benga ngati bo benga ngata ya mo le sikolo asunga ngati ba patron to BCBG bola na likambo famille zonga la groupe plan ba makambo za sérieux kofingi tellement tous les patrons à BCBG dans c'est le message boy denga bo pisanga mbongo na finga na futa ba yini nanga ba sala musala tellement kitoko na ko futa ba ngote ba lekebele en tout boy denga en tout cas bande o balandi en tout cas ça vraiment moto awa ande kona biso mosaka azoko loba makambu ya somo oyo ko senga ete prochainement lisusu très prochainement to mona ye to continuer lisusu na masolo to loba non l'essentiel ya makambu oyo to yela kilelo ya ngwana to loba papa mosaka s'il te plaît to lobelango parce que on ezali makambu par rapport à la station na président Joseph pona le makambu ya ngwana to lobi to zo atonyo surtout ya lobelango boye dengai ba patron ko finga ya pasi bazo zo atan ba bote nanga ba pa na tanga ba pa na lalaka ba pa na bimaka bazo zo ton va ça pour qui tourne même na lula pourquoi ça va finga na belaka même ko la boque aspirine ba bote na boque la belle je suis guéri mais ce que même ça me sert bénévolonté mais la reconnaissance des choses boye denga na futa ba yini nanga ba comme moi belé puis ça il faut la futa bango papa chéri dengai tete ndeko tika bote wilumina na lote papito mbala mbona ina na poi bablo tuna na soma sanga fete papa chéri donc bo edenga la futa ba yini nanga ba komita so fingate obimati na basi na mibali atu ça en tout cas bandeko balandi ba patron ya BCBG boyoki muto na bino mosaka porte parole parolier na bino un message o a lancé en tout cas mosaka biso tozo kende malembe poto ke ko sister émission to ngi to malembe ne wana émission ke ndara ne wana to sa la timing biso to ngi to lobela biso to nito tuna moi question mususu ko bakisama na oyo to ute ko tuna yo moni Kinshasa makamiza ibele to merape ko tambola to yo kaka koloba ya solo omona andeni yo ebike ngape na mutama kambo donc vraiment balbi mosaka trop conflictuel ate mosaka zelanga si ça masolo na question ngana otuna question voilà yo trop conflictuel d'ailleurs kutu yo relation na ona merveille moi petit wana ya mopao yo na relation malonga te yo lobe na bandeko balandi baloba bayoka nanu yo na munoko na yo comment yo binanga joyo ala ba voter bene ba ngana voter moko yo binanga mosaka za conflictuel mosaka za muta polémique mais ce que tanga tenga mo fota ngata seti te ngana na lobelo par rapport à merveille na banana pour la merveille poto za baza parmi bato baza la compagnie na ngai ya kufuta pe parce que ça me pe kitoko so tiki afira pe kitoko et pas ça donc
azam pa petit na so ba ile boulot ba kana biso na ba TV bazé belé ngam ko longa musaka zela na la tsai no ine nga sila ratel aba ba mabulu ko ay ngane so ka ifna azela kwa iso mon église mo mina ke na mukili e finga kimbango non so mon église mo me finga buda finga ka Jésus ta papa kusuku to kantra Jésus ba fana ne forme na yolo bongo ya comment ça mais Jésus comment ça mbela te Jésus ko peut amener miracle ko ko la ne miracle yo ko mo tata na mama na bino ba Christ to bimara Jésus na unité ne mezi o ka buda finga ka Jésus kimbango ba so comparer na Jésus na ni Jésus na to mon église mo te bimo maza fort te oh et kankar maza te balanga Jésus lumière la musique na mona moto auti mon frère la tisha keta kura tisha pas kura pomper parfait a risquer l'embouteillage na accident ya Delvaux avec ba mama mikate ba mama bitabe akefinga papa chéri ba konike wana ya Delvaux na mona lidera munene ya mokiango sala bongo bino kamwa kate Jésus bagi yem teta mbeso batumbi boso ya okauka ngai nzeta mbeso bazo tumba bi pour finir